Le boss Didier Masuki au Suksi Bango. Didier Masuki, balamande fois pembe. Ouais, grand pote Didier Masuki, mon producteur. Grand pote Didier Masuki, mon beau frère. Tokufeli moko oyo aza icône na masolo na biso ya théâtre bato babanda idéologie yango donc ba mikolo bongo baza so ebele te nde bazaki mukie donc na mukie na bango bakiti lisusu batika lisusu mukie donc tolala ka boto la muki réseaux sociaux ningani ba page Jésus est publié Mama Bolingo n'est plus donc Maotro, c'est un peu ça. Mama Bolingo est actrice, moko soka na scène apesaka les meilleurs. Soka na scène apesaka oyo pena et sengi na rôle muto jouer apesaka pena les meilleurs. Aza mama moko te soki bache na rôle mo sengi ko lela a flatter batuka ko lela te. Aza so sengi a lela pour faire mutu na scène. Au monde a non abimisa pena maya misu au monde a rolela au monde a sorti pena que artiste à côté pena na po na quatre scène donc Mama Bolingo aza mama moko boye donc il faut tout lela comme il faut donc le ministre na biso ya culture art il faut kota pena likambo yo po o akufa za icône munene aza mama moko boso na tala ye na TV à l'époque donc na tondisa mané sengo aza mutu pena komisa théâtre na théâtre. Au monde, il n'y a pas de problème dans le théâtre. Il y a une fois un tournage, il y a Mabibi, comédie. Il y a une fois un Nzela, quand on est venu, accueil à Pesanga, on a dit que non, Mambo Lingo Mutoya Mangabo. Donc, à ce moment-là, on a mis Kitissa, ailleurs, il y a un théâtre Sima. Bisoto bandi ba théâtre na Sima ya Sima na e. Maintenant, on a dit que nous avons biso na musala théâtre, ayamba biso apesa biso ba valeur apesa biso ba respect. Ya libongo bana membre boki l'idée ndenga lobi mais l'idée lelo pel fufu tomoni ko kata boye sango fufu yawa tomoni mwana mboka Jibem Piana a utete ko bungisa mwana ni mais tomoni sous danseuse na ye a utete sous ko tika biso ya libe nini ba contrôle ni bo signa ko l'idée. Vrai secret à liwa mutoye bango ezaka nzambe mambo zo comme la papa chéri Jibem Piana lelo ezana bateau yo bazo lo bandenge na bango ezana bateau yo bazo développer yango ndenge na bango mambo comme li papa chéri et logo papa chéri ta que Jibem Piana et logo fo biso to pesa ye ezaka ba courage décembre 2024 akufeli Sege Mignon Maniata toye na février akufeli artiste Zulema toye na mars akufeli mwana na ye quand na mars awa lobi tozu nouvelle akufeli danseuse na ye 4 personnes ne kara 3 mois Jibem Piana akufeli 4 personnes on est bien té bon yango na bien secret ya liwa mutoye bango ezaka nzambe mais kasi bonde ni kabo na mbala mo balandani bo sikoyo biso toki to juger JB etake nani azanganga aza muto bakisi aza muto azo sacrifier bango non toyebi te mais pas tu musu balobi note Sega. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balaman des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Tessaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Tekunaga nazaku ya biso Tekunaga kilema tukindeko Kutala na biso Avis de public Tekunaga ko kilema tukinde Parce que le long de ko Eza nefe Parce que le long de ko Toko sepela Nimo kope Oye bunenga vie de public E binga kea Bamisi seba comédien Teko komo Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. Chez Didier Masuki
abiji pibi. Matono mingi bana membre boali kolandanga bino les grands mbokatier yangwe chef Nzamba Nzamba na libepe na bino na kotondola ka bino masolo etali culture ya mboka na biso masolo etali pe mabina ya mboka na biso eza ngawa bino chef Nzamba Nzamba les grands mbokatier bana membre likambu likweli biso po ete toye liboso na bino awa bokomona tokolela likambo ya pasi ekokomela be ba comédien tomona kilobi lobi awa moko akufaki tomoni silobi kuna moko akufi tomoni tutu be awa tsusu moko muso akei ngolo monene ya mwana to alibe koyeba te ya libe nini ekomeli bango ba comédien ya li nini ezui bango ya mwana na talaki na bino te to luka moto yo oyo aza mieux placé po ete akoki kotondola biso yango be malamu tosola na ye yona bomoni pe boyebi pe bien malamu leader Ngombe matondo leader Matondo chef Ngungi. Tomoni awa likamini kweli bino tomoni mama ba tuba kolela bana mboka ba kolela. Tokufeli moko oyo aza icône na masolo na biso ya théâtre batu babanda idéologie yango donc ba mikolo bongo baza so ebele te. Nde bazaki mukie donc na mukie na bango ba kiti lisusu batika lisu mukie. Donc tolala ka botola muki réseaux sociaux ningani ba page Jésus est publié Mama Bolingo n'est plus donc trop c'est un peu ça. Mama Bolingo ba ndeko babi Mama Bolingo très bien ba komona Montréal balancer ba photo ba mona Mama Bolingo ye wana ba komona be Mama Bolingo atu ça mekano ko ebisa biso eloko ni na malam oyo retini oyo okanga be kuna na scène osoki Mama Bolingo aza ko jouer scène eloko ni o vraiment c'est pour ça yo moni Mama Bolingo aza actrice moko soka na scène apesaka les meilleurs soka na scène apesaka oyo pena et sengi na rôle muto jouer apesaka pena les meilleurs aza mama moko te soki batie na rôle mo esengi kolela a flatter batuka kolela te aza so esengi alela kufeli mutu na scène omona ke no abimisa pena maya misu omona ke akolela omona osoti pena ke artiste akoti pena na po na kati ya scène donc Mama Bolingo aza mama moko boye donc il faut to lela comme il faut donc ministre na biso ya culture et art il faut kota pena likambo yo po o akufa za icône munene aza mama mo boso na otala ye na TV à l'époque donc na tondisa mané sengo aza mutu pena komisaka théâtre na théâtre donc aza mama mo soka jouer asala kutu asala sa rôle ni ba jeter donc a jouer rapena non c'est ngaka toujours nzamba ya mamoli moni na kimia donc c'est un peu ça père mais quelle année quoi t'as mais wana lelo tomoni ekendela ba mama nde bakei sikoto komona mwasi nani akoyi ko remplacer le comme Mama Bolingo le comme Mama Musuba ali wana te moni ba mama théâtre bazali Mama Linga aza ancienne na monde na biso théâtre azali tilelo azali malgré santé ou teki ko ningana mais nzambe ga ya lolo azali asunga Mama Linga ba mama théâtre bazali ba mama makambo bazali donc elles sont nombreuses bazali na bango ngana sambela ka nzamba ya mbelanga Mama Bolingo na kimia za mama moko boye donc au monde na ba problème na batuté na théâtre na kutana une fois na kenda tournage ya Mabidi comédie na kutana une fois na nzela kana venu wana non akeyo apesanga na ndima te ke non Mama Bolingo muto ya manga boye donc aza mama moko na komikitisa ayebi na bato bandi théâtre sima biso to bandi ba théâtre na sima ya basima na e mais tant amoni ke no o baza bana na biso na musala théâtre ayamba biso apesa biso ba valeur apesa biso ba respect donc on arrêté na pas na ya ngwana mais nazwa chance ya rejouer na scène moko te nazwa chance ya rejouer na scène moko te donc regret na ngaka ya ngwana ninga kufi to tikali ko jouer na été esika moko c'est un peu ça ali bongo bana mambo bakolanda biso avis du public bakolanda biso wana moni boss Didier Masuki ali wana mwana mobala mandefa pembe ali kotala tala pe atondi bena mawa akotala leader mekano ko ebisa biso
siko matanga basani ndenge nini wana bokozela papa masumu aloba ou bien papa lombe baloba pona ma donc nzoto ya ou bien lolenge bona babengai nga ba comédien tozaki na réunion vu que ngane na kinda été ba comédien tozaki na réunion bato bakendaki réunion nde bapesaki nga mwa information bakozaki na réunion pona kolobela mama matanga ya mama bolingo aza icône aza mutu abajete oyo akokufa boye ndenge akufi boye to négliger matanga na ye na ndenge mo boye non touta kokunda Richard semaine passée touta kokunda Richard après mama bolingo akufi donc nde aza wana eza matanga mo ya munene aza star aza icône na théâtre so babeta masolo ba théâtre so babeta masolo ba groupe salon à l'époque mama bolingo baza na kati donc na réunion basolo qui déjà organisation ndeni bobsek na egoleka balwaki déjà faut bakunda na nécropole corps na eza na cinquantenaire etikali ka tozela ba pesa programme donc o ngana na ngona na micho yango wana yali bon bana membre leader lobby ba okunde be na nécropole bisoka to bisoki coreye et revendre na cinquantenaire mais yali be na Maroc yali na Maroc oui yali na Maroc siko leader ngoma mekolo ko bila biso lelo yo et ko za sou trouble te ko na bino ba artiste comédien na monde na bino boza mingi na ba trouble makasi vous avez maquillé les tirs au monde noté au kuna yakite au kuna yakite au comme suna to mona kete to mona kete ndenge ya Richard ndenge le kati moi baloba tala ki ben mingi moni ils en adage mo ba français baloba laisser les morts enterrer leurs morts les aranango mabete les aranango pe malamuti mes adage par là na ina loba mama oya kufi bato ba oya matanga na ye à part nous les artistes ça la tourne ndenge fondation Zali mama dia zosanga elo côté mais sikoyo kozanga elo côté yango na musalo na passe na moi to boti bana bisona passe na ya sibi ko la tête so leli ko la tête tika na nde boye ba pesa na famille to bana biso to ko tika mama la tamu ko mo oyo kama ndeko na bisa bandeko na bisa bali jamais baokikolingake kuna mama linga sa maladi to jamais eloko ya kosenga lie na kosala mwa mwana mokolo wana bambuteyage me na sali nyonso na ya kotumbele libuke nde makambo su topesa na nzambe su tomoni clair te il faut tokende lobi noko ke tokende hôpital bahôpital mosusu kwa oyo bandeko na biso ata nde navanda na mobali so alobi na ngai likambo esebetinga te nabengi yango nabengi noko na bi masasi tala boyeboye nasali nake epai lobe na obita omwa jamais na okolinga azalama nde todeside likambo moko mpo biso nyonso totelema tolata babiondo bandeko na biso ya balibali mpo biso tomoni mpasi na mosalo tobénéficie te eloko te toboti mpe bana na biso ka mpe na mpasi na misalo tokolinga mbongo mpo bana ata mosusu bamonaki biso tooki mpe mamari te ta mosusu tootia bamabondele ya bani mpo kotina mabondele ya nzambe asala soki tobiki tokende ata na hôpital bo tokokende tokolemba te. Donc, voilà les malades, les guéris. Tu as relevé les paralytiques, tu as ressuscité les morts, Seigneur. Amen. Que ta puissance se manifeste, éternel Dieu, en ce lieu, et sur sa santé, sur son corps, sur sa vie, afin que, Seigneur, nous puissions encore te louer, te bénir, te glorifier. Nous sommes convaincus, Père, que tu vas veiller sur la santé de chacun de nous et sur le chemin de retour, afin que la paix règne chez chacun de nous pour la gloire de nos Seigneur. Nous t'avons ici prié, Seigneur. Et nous pensons à nos collègues qui sont avec nous, spirituellement, mais pas physiquement. Et tu puisses aussi, éternel Dieu, t'occuper d'eux. En toi, nous comptons. Sur toi, nous comptons. En toi, nous espérons. Tu es notre Dieu. Tu vis et tu règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tokutani lelo awa eza journée tokolo bango esengo mais eza na deuxième version pour ezali esengo te tomona ke na mari tozalaka na ye santé eza malamu te ma mari azali moko
kati na biso eza lokola bakati liboko. Moi je ne pense pas que moto akobeta kara mafu ata bakati liboko. Eza lokola liboko eza kobela. Soki liboko eza kobela nzoto mobimba eza malade. C'est pourquoi lelo tokanaki totala mamari santé eza kotungisa ye. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Na makasi na biso moko soki tolobi ke kende bosala boye tokokango te, mais tokobandana na nzambe asimba ye po nzambe aza maître de temps de circonstance euti na prière bokende kosali nzambe nde akopesa bokende boye bobakisa oyo bosala boye totikala maboko ya nzambe parce que sans Dieu eloko biso tokosala mpena tokozala te. C'est pourquoi tozotala ye na pasi ya mystère. Non, bon, ça, ndenge olobi cordon. Ma Marie, tosanga lelo otala yo, to le conforter yo. Que tu ne te sentes pas seul. Salongo qui est ta maison, salongo qui est ta famille, et ça toujours na yo, oza yo morote. C'est vrai. C'est pas na yo awa moi distance bambouteillage nzela bazo bongisa et ça là de chaque jour pour mon na te mettre toza ensemble na makanisi, toza ensemble na prière et le sambo ya moko na biso ezali que ozwa recouvrer santé na yo, force na yo, rétro anezo na ndenge ezalaka, il y a très belle dame le sambo na biso ngala. Oza malade, ça nous touche nous tous. Ndenge cartouche à lobby, le salongo c'est un corps. Ce qui moko azobela, eza lokola partie moko nzoto ezobela. Ni boko ezobela, moko tazana nesengo. Ni pour les obela, moko tazana nesengo. Situation de l'homélie. Tu as vu aux autres traitements, na compte il y a maman Denise, même hôpital wana, tu as convaincu sur mon lit, tu as préoccupé besoin so évolution exacte. Évolution exacte, on commence à se passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous allez que peut-être Tokomeka au Luka maman, total ça y est mon que tu réfléchir autrement. Ameka pour réfléchir autrement parce que mon ganga bah oui ça va aller, oui ça va, mon ganga quelque part peut-être vous avez limité. Peut-être bisika mususu et gros vous avez la possibilité science mouvement dans un monopole qui est bien il y a un monde qui malade awa ezakout na miki ya poto ba bengi spécialiste ya côté mususu na clinique mususu pour na ko sangisa maele pour solution zwama donc tokomeka to bandeki déjà pour ça la pour cette audience maman yamba biso peut expliquer de vive voix la situation na yo parce que to lani ba rapport ya hôpital et vous allez dire oui ça va aller mais umeli entre-temps umeli bon on a yé il y a son bon on a yé c'est là santé na yo ils ont zonga ndenge vous allez rater donc zo bikanante c'est ça qui nous préoccupe mais tous ensemble pour te sentir solide de moni du gota na yo et lelo pour passer par na yo au Sénégal, on est tous na lieu de répétition. Tous c'est 50 ans. Tous c'est 50 ans normalement. Et ça année où il fallait la bionda. La bionda. Vraiment des la bionda. Il s'en a mis pendant en tout cas. Et il est dans la fantastique. Donc c'est l'année où il fallait vraiment tous ces cas, tous à la pense. Ces années à cinquantenaire, il faut vraiment. Bino bapili ya salongo bozala ndenge na bola de la bionda comme ça vie masuma la télé via dans la il y a beaucoup de choses ça va t'attirer cancer voilà moi ce que je peux dire pour mon comme a dit maître
tout ce qu'on pouvait faire, dans la difficulté, si nous nous retrouvons ici, c'est parce que c'est un problème sérieux. Vraiment dans la place Nango. Et compte tenu de la vie de passer ensemble, et c'est il y en a entre nous parfois tobanda ensemble, parfois qui célibataires, sans enfants, ou peut-être mariés mais sans enfants, toujours comme un ensemble. Donc nous formons plus qu'une famille. Donc ce que nous avons biso à la situation dengue, ça ne peut pas pour ça équilibre tout ça. Maintenant nous préparons les 50 ans du groupe Salongo. Tout le monde sait ce que le groupe Salongo a offert comme loisir sain, éducatif à la population pendant des années. Et 50 ans, il faut quand même les marquer. Et vous avez la peine qui toque au Nango, ceux qui bisonnent sont aux alliés, autres coquilles. Tous 50 ans, tous alliés ensemble et en bonne santé. Parce qu'on n'aimerait pas que toujours ça, la cinquantenaire, pour tout le monde va te mêler, va soutenir les gens, il va être sincère, que voilà, nous on a bénéficié, comme on a le loisir, nous n'avons rien payé. Maintenant que nous fêter 50 ans, voyons ce que nous pouvons faire. Mais quand ils font quelque chose, il faut que nous tous nous soyons en bonne santé. Alors, qui s'y est et on fait tout, comme on a dit, Maman Denise, évolution des osalema, tendenge tozo kanisa ou voilà, comme nous tozo kansango. C'est pourquoi il est plus, j'allais dire, plus clair pour dire que on peut voir une possibilité, il y a qu'à changer structure mususu. C'est préférable en dehors du pays, pour que là peut-être qu'il y aura des spécialistes. Ici la volonté, là la technicité, tout ça. Mais ce qu'on a dans l'Occident, on a différence des alliés. Alors qu'on aille vers la technologie la plus récente pour que nous ayons un traitement. Et nous savons qu'avec Maman Denise, il suffit que bandeko tout ça boyebi dignité tout ça vraiment biso ya kate maman biso kinini ya tout te bon tout ça loba vraiment ça motema na biso bato baza pembeni bakoki ko flasher Maman Denise boyebi ça y est problème na biso au même moment tout ça kanisa dossier oyo parce que c'est très important mais na senango tout ça na dossier à 50 ans. Donc, mais numéro 1, zali yaye. Donc, bon, mais qu'à part tous les moyens, bon, yebisa Maman Denise, Atala, et nous savons que pour la il suffit que l'information est comme elle est. Ma mari, en tout cas, à Kolongawa, a Kende Mogamsous pour qu'elle soit soin qu'il faut pour qu'elle habite. Voilà ce que je pouvais dire. Bon, moi, je peux aussi parler. Donc, c'est merci, artiste et dans la fanatique na ye o ba oya pe kolela ye donc nenga ki wana na artiste o ya moni que non azaka en bonne relation na ye ayebi que non nga na artiste nga na leader ngombe na boy songa na kufi ba collègue na nga bato ba olelanga o ya kufi na artiste biso to ba collègue na ye biso kande bato photo lela ye biso ndeka bato pesa musana biso théâtre valeur donc nenga kufi wana o ya koya matanga ayekolela na famille ya Maman Bolingo biologique. Oui, c'est bien. Ayekolela ndeko na ye artiste. Opa moni ya koyate etalié akoya na été eza pe prompté. Eza opinion na ye aya na été. Donc c'est un peu ça. Pona totali bino bozabe na matala na mingi. Tomona kuna pona ngana lobana ngai mingi les grands bokacho mona kuna intel kuna ye kuna bango kuna bitumbe bimi kuna mona be part kuna koti bambote date mena matanga to ali golela Maman monene ngolo monene ke te na série ba maman na ba sala théâtre ba o nyonso oyo zoloba oyo ebele bazarate biso nyonso to zarate tant Maman Bolingo sala théâtre et tant azo sala peka théâtre barankino ye na théâtre ya yebi angote ayebi ke na yebi mwana ngai Sila azali ayebi ke na yebi mwana nga Belle Vie azali ayebi ke na yebi
mwana na ngai Irsil Péchang azali ayebike na yebike mwana ngai Aminata son père azali mais que ba ranking na bato ya bato théâtre oyo koma ka oyo na ka oyo ya yebini ma mwana te ayebi ma mwana te ayebi yango te donc soki omoni ke nonga na oya matanga te soko mboka bola soko mama bolingo botie na ngamni na ngambo belle vie to na ngambo sila moni ke no ma mwana ya za ma mwana te aza mama mukolo aza na bana ya ba agi ya ba mama ba artiste oyo bozomona ya ba ranking oyo ils ont réuni les réseaux sociaux. Ils ont été notre soutien en non, ils ont makambo. Oyo va même pasteur de la foi Théa. On a akata hémorragie wana et katana nangote. Donc na pasteur de la foi, na baptiste misusu, na ba pasteur. Ba koma utala mamonga na misu le roi moto zika ba utala na bangoka boy. Maman na lo ba masana nga ben malango yebi yango motema grâce malango. Ba yebi mambo na lo ba bien donc. To koma misu ka utala bon. Mais maman bolingo tokolela avec honneur poza icône monene na théâtre ya libongo leader ngomba lobi tolele ben honneur à libe motomoko monene a salipe ba œuvre belé to moni pe to sepela ki bena ba œuvre na ye leader meka kotondo la biso lelo yo to komona vida monene ke yo wana na groupe Salongo okolobani na président Lombe na président kuna masasi bali wana batutu bali wana lilobani no koki ko lancer pona ba liloba wana malaba kulutu liloba message onga na gogo pesa na président Elombe groupe Simba ba président Masasi ezaka courage liwa eza nzela na biso tu muto ayebi mama bolingo makasi lokola bango azate bango ne bavani na ye tant mama bolingo santé banda ko déranger bango ne bato liboso bayebaka donc nga na senga na courage na bango ba organiser toujours ba matanga ya mama kitoko biso pe tozala na pona rendre hommage baza pena na courage liweza nzela na biso tu. Merci Bandeko Balandi ya avis du public aux spécial mama bolingo bomonete mama alaki mama ko motea malamu mama moko kitoko azo sekisa batu mama ko malamu mais to mona kitango azo bela wana tanga azo kene marron to moni mama alinga azo lela makasi olobani pona mama alinga pona za choquer moto ya bandeko vanda naye azalite moto vraiment bandeko partager vraiment be ma solo azalite olobani pona mama alinga mama alinga c'est ma maman que j'aime beaucoup. Elle est aussi icône parmi les icônes à théâtre. Maman Linga Zali, groupe Tolinga. Maman Linga. Aza maman Moboye. Attends la scène. Na joué une fois. Na joué na lemba na film. Film moko ya Top Vision. Venanga nono amile. Mutu benganga. Na joué na maman Linga na ba maman Kambo. Na ba master nanga ba Dekos Gabana. Maman wana soki au pesier rôle moko sengi ko lela en tout cas degré maman linga lelaka bakata couper maman linga zo continuer ko lela to kati couper biso tout ya zo lela kaka to komotala na donc aka choquer trop ko supporter choqué na do mo est-ce qu'on a moment oyo maman bolingo kufi façon oya zali na minute oyo na ebité na consoler. En tout cas, maman linga beaucoup de courage. Na yebi amu ne yo linga batu. Ne yo linga ba yaya na yo, ne yo linga ba papa na yo na musala oyo. En tout cas, courage. Courage. Et si maman bolingo akei, biso na monde na biso théâtre to linga souté, to perdre yo. To linga souté to perdre yo te. Message nanga ekomela yo pena maman linga. Donc courage vraiment. Courage. Liweza nzela na biso tout. Ouais. Merci bana membre spécial Mama Bolingo auti tokotika biso bomoni epesi pasi mingi na motema manaka na biso avis du public et comme na soka bomoni tolingaki tozwaye moko leader ngombe motete oyete azali nkoko ya Mama Bolingo mwana ya Mama Bolingo oyete alingaki pe Mama Bolingo mingi talete bazalaki naye azalaki choqué yango abengi note il faut ya ameka kolobete pasi wana bana membre epesi vraiment pasi makasi et le côté na kosenga na matanga Mama Bolingo na sengete kimia ezala tole na Mama Bolingo te ndenge tolelaki Richard pona ngai na lobaki te ngai pe na kite mena tali na internet batu ba ko fingaka batu ba ko tongaka
bino bato bozoya matanga intel ayete intel yango ekomi be nini ezali culture ya mboka na biso tozobunda bacomédie il faut kosekana il faut tozala be momoko mais bino bokomi koswana kuna intel kuna aza na bato na ye intel kuna aza na bato ne bitumba koswana euti wapi tozala be bolingo bana membre ezanga bino likambo katecha funza manzamba ya libongo bana membre boki l'idée ndenga lobi mais l'idée lelo pe susu tomoni kokata boye sango susu yawa tomoni mwana mboka JB Mpiana auti ete kobungisa mwana ne mais tomoni sous dans cette nae auti ete sous kotika biso ya libe nini ba contrat bino bo signako leader vrai secret ya liwa muto aye bango ezaka nzambe mambo ezokomela papa chéri JB Mpiana lelo eza na bato oyo bazoloba ndenge na bango eza na bato oyo bazodevelope yango ndenge na bango mambo ekomeli papa chéri eloko papa chéri etake JB Mpiana eloko fo biso topesa ye ezaka ba courage décembre 2024 akufeli Sege Mignon Maniata toye na février akufeli artiste Zulema toye na mars akufeli mwana na ye ka na mars awa lobi tozwi nouvelle akufeli danseuse na ye 4 personnes ne kara 3 mois JB Mpiana akufeli 4 personnes on est bien té bon yango na bien secret ya liwa muto aye bango ezaka nzambe mais kasi bonde ni kabo na mbala mo balandani bo sikoyo biso toki to juger JB etake nani azanganga aza muto bakisi aza muto azo sacrifier bango non toyebi te mais pas tu musu balobi note Sege akufaki na accident toye komona mwana na ye pe oseya akufi sous na accident ozomona ngote wana eza flou tomoni se to vandi dans ces akufi Sege Mignon akufa na accident te Sege asalaka accident eboma ete ekoma na niveau bakata ye lokolo bakati ye lokolo akufi pe kaka te ezaka nzambe nde amonaki ntango mosusu liwa ekipaka te liwa eza na bato mosusu abotami lelo olobi akufi Sege a fêté ata plus de 40 bonnes années non so nzambe amoni azwa molimo na ye azwi molimo na ye eza te photo comment dirais-je to juger JB Mpiana ne to juger wana aza na choc moko boye esiko ye aza biso photo za bato photo tinelaka ba courage papa chéri courage eza vie eza réalité omonaka makambo ebele yele na mbala moko ba courage na yo papa chéri oyo yokoyoka pa bato balobi JB Mpiana azolia bato na ye JB Mpiana azoboma bato na ye oza papa oza motema munene yoyoka kaka eza nango étape 2025 eza année moko ya basouvenir ya mabe makasi mpo na vie na yo papa chéri natangi bato oyo outi okufela mokili ekojige na ndenge nango JB azolia azoboma oui mokili elobaka nango kaka après liwa mutu bato balobaka na bango kaka mais oyo balobaka vrai secret ya liwa mutu ayeba yango ezaka nzambe nzambe nayebi soki JB nde mutu wana nsima ya liwa ya bacteur bamusicien na ye nzambe eza nayebi soki JB mutu wana nsima ya bango mais soki nga na part na nga na oloba JB naopesaka bacourage papa chéri c'est un artiste oh, depuis mon enfance na banda kotala ndose mpe na banzembo na ye mamo ezokomela azalaka na courage est-ce que asiko bali kotuna akolela mwana ou bien akolela danseuse non wana eza mibale akolela bena liboso même mutu yo po mituna question wana mutu akufeli mwana na ye biologique akufeli na danseuse ya mouvement ne yo mituna akolela mwana to akolela danseuse foza na proma mutu danseuse wana asalaka nde mosala pa JB maza na famille na ye biologique ana famille na ye biologique bambongo faut bien faut kunda oui mwana zali wana JB wana donc oui wenge 4x4 wenge BCBG ya papa chéri eza mouvement mukete na Congo awa so to dépasser Congo to ye na ndenge ya Afrique eza mouvement mukete eza mouvement oyo bimisa ba star ebimisa ba chanteur eza mouvement munene wenge ka omona donc papa chéri akokuna danseuse ne comme il faut mwana na ye akufeli na poto nayebi te nayokaki ta mosusu il faut korea so koreye il faut topesa papa chéri ba courage tant tala Christelle Aloko donc
nayebi ke boza na pasi wenge BCBG elandisi bamatanga mokili ezoloba trop mais ba courage toujours papa chéri eta ke mwana na bino petit na bino na pesoka ba courage oza pena leader tant na bi oza leader ezate po kufeli non oza leader olakisa biso ke ozala leader biso toza bana mike zwa courage o yoka na mamatoi o réseaux sociaux koloba o ba miniature ba romata eza nango mokili mais yo zaka na courage mais ka tomoni awa wana tiko atika be musique kona tomoni maniata akei tomoni zuluzu le makei tomoni danseuse akei tomoni su mwana akei yo moko tona leader twali komona te est-ce que vous allez makasa robeta musique non chef nguni yo soki ndeko na yo ake kosukola na ebale azindi na ebale yo omela mai sute omela mai yo soki ndeko na yo prince banyataki na batutie na prince na voiture ndelaki yo okata sous prince te okataka prince donc oyo ekomelie na miziki ngai nazobandela bien naopesaka papa chéri bacourage na yo eza makambo ekomaka nzambe ye moko ayebi wenge BCBG ekufeli wenge maison mère bafali ipupa bafe rigola tozala toujours na bomoko po oyo akufeli aza icône bomonaki baartiste oyo bauta kokufela après sa fille biologique elle vient de nous laisser donc bopese bacourage bopese pena bacourage poliwa eza nzela na biso tu vrai secret ya liwa moto ayeba yango ezaka nzambe matono mingi bana mamba bokete lolenge leader ndenge atondoli biso lolenge leader ndenge alobi epesi be pasi pe mawa talete na ngomba Kinshasa tozolela kaka tozolela mama bolingo akei awa pe kota ya JB awa danseuse akei mwana pe abungi bomone te liwa premier côté li et côté tous les deux côtés ba comédien na ba musicien en tout cas toza comprendre te toza oyeba te ya libe nini leader okolobani na bateau yo bakotia ba miniature et puis déjà babani pe déjà kotia déjà ba miniature mabe pona papa chéri minada bateau yo bazomona ba perte ya bato na ba famille bango bazongo ba base na bango bazui ba chef miniature bazui babengi cameraman ba filmer bazui ba kotisi botala boye JB pia na sali boye botala boye JB pia na sali pour ba beta ba vie bazombo na YouTube. Oui, ndeko nanga soki pasi ya baninga ezosala bino esengo po bo profiter bo sala bemission na YouTube bo beta ba vie botala eza problème te boyeba ke likambu ezwa ntetete ezwa ka biso bato oyo komela JB pia na lelo na 2025 toyebaki te ke ekoma toyebaki te mais vu ke nzambe na yebaka ayebaki ke no anetel na début nango JB pia na okufela akufeli nde tomoni boy mais so bino bongi bozwa matanga na ebase bo banda ko créer lango base botonisa ba miniature bocha bolela ngombo bolia bosala mais boyeba ke muto bolinga bocha na miniature aza na passe aza étranger te aza ndeko no congolais oyo lingo sa mabe otie na miniature o développer o lobi o esengeli yo loba tant yo loba JB azolia ba ozana ba preuve ozana ba preuve oyo la kiso ke JB pia nazolia ba musicien na ye ozana preuve te mais okozwa otie na miniature mambota na loba na mona honorable Patukosi maman na honorable Patukosi aza vie nanga ba fanatique ya BCBG baza bato oyo ba soutenir pe JB Mpiana na carrière na bango pe ndia micho baza na pasi na orchestre na bango ba kufela et ça la paix bango bien te bamona ba mission bato bazoloba ba n'importe quoi au JB Mpiana abomi asali boyezo sa propreté na moment où ba Patukosi ba na souci pe orchestre na bango bazokufela donc na pesika ba Patukosi courage famille Kosi mobima courage ndenge tokufeli donc ça mambo vie. Merci beaucoup bana membre oyo ezali émission te tolobeli bino spécial te liwa ndenge côté libiso bomona te tokende pe avis du public bomona pe bisika likama likweli batu bokomona to beta bembela et kozala be kitoko mingi na sengi bino bo partager émission bo commenter bo liker et ozala be malamu
na pesi merci mingi na boss Didier Masuki balobete mwana mobali mandefu wa pembe mwana mobali mandefu wa pembe na lobete puis mwana mobali atonda kunza pembe ye wana boss Didier Masuki na pesi obe merci mingi merci na bino nyoto bolanda kanga bino les grands bokate tozana bino ensemble botika malamu kimi na mabota na bino bye bye. Le boss Didier Masuki au Suksi Bango. Didier Masuki, bala mandefu wa pembe. Grand pote Didier Masuki, mon producteur. Grand pote Didier Masuki, mon beau frère.